que Kiaboula a manqué le courage. Tant qu'on va traverser, il a manqué le courage à traverser. Ce qu'il les lois à traverser était sur le plan politique, il ne mérite plus. Sur le plan politique, il ne mérite plus. S'il n'est pas dans l'union sacrée, il y a au diriger province, il y a au Katanga. J'entenia Dindi. Voilà peut une photo Zouaki. J'entenia Dindi à ABC, à Dindi dans l'union sacrée, dans Koti déjà. Koti Masoro. J'entenia. Il y a une interprétation erronée où le président reste en fonction jusqu'à. Non. L'interprétation où on a tout ligné en côté. À tout fois, c'est là. Tant que a changement salami sur le plan de la réforme, changement salami sur le plan de panier de la ménagère, changement salami sur le plan économique, sur le plan est. Que la période d'Andeko Kabila, on en a vu de toutes les couleurs pendant 18 ans. Bah non, c'est ça la maté. L'image du Congo central. Et ça, image, il y a Makambo et Bandor Salamana Kinshasa. Politique, il y a pourrissement pour repousser mon échec. Aouti qu'on nommé fraîchement Samalukonde Jean-Michel, ancien ministre et sport et loisirs dans notre pays, a démissionné à Ndeko Kabila, puis a commencé proche il y a Etienne Tshisekedi à un moment parce que to boy marambo jalelo o mokonzi moi hôtel mais là to lingisco changement solo. Le roi Loba qui a subi une humiliation belée. Population à l'imbissier, si quoi a humiliation ils ont souté. Yomoro za justice, Yomoro za na primature, Yomoro za na parlement. Bongi Samboka. Tango ba noma qui est DG à Jekami. Yo ka kinde ko Samalukonde ko remercier président Moïse Katumbi pour na yemutatindi comment na koto pe atout aza parmi ba gouverneur courageux. Net ba gentini ko se décider face au mal confirmé. Ça veut dire que Moïse Katumbi azala qui choix privé et personnel. Il y a mon compte Yamboka. Batu balingi kaka va salir Moïse Katumbi. Non, ça veut dire qu'il y avait un plan, il y avait un agenda autour de ce nom-là. Donc pour moi, Moïse Katumbi aza parmi les acteurs politiques au Bazali honnête vis-à-vis de la ligne politique au Bazar adopté. Moïse Katumbi a lobby à soutenir Mokonzi Mboka. S'il vous plaît, abonnez-vous. Moki Mobimba Boza Rolanda aime le serviteur Nabino Pekin Sasa, le terminateur de la presse. Mbote Nabino Boza vraiment belé. Boza Rolanda Ngai na wetando ike na ba chaîne YouTube na ba chaîne partenaire. Na lingi le loto solana motomoko oyo boyokaka bomonaka oyo a défendra cause ya mboka. Oyo abundaka pona mboka kasi azali mopanzi sango. Actualité eza koyebisa biso matière soki ezali ba kinois ba congolais il faut boyebaka na ba journaliste oyo ba ye na mupepe ya sika na mboka po oyo babangaka te oyo ba corrompaka pe bango te kasi indusa esengaka pe il faut koyamba bango pona ko vendre bango boyebaka bango malamu po ba mesani mingi na ba émission ya lingala mingi te parce que balakisaka matière pe balakisaka ke bango baza na indusa oyo ya koloba ba vérité ko dénoncer pour être mboka ekende liboso boyebi malamu kasi na lingi suna présenter bino lelo boyebi susu malamu avec impact na idéologie ndeko dimo bonne santé malamu na lingi na baxelo romoro merci nandenge obengsinga je crois pour la première fois dans la émission pe na ko bon ko partager ba analyse na ngai peu ba réflexion na ngai afin que mboka ekende liboso. Pour la moi petite histoire pour ba congolais maman tekaka ndembi na kisenso ayeba ndeko di moi zali nani auti wapi pour te continuer indusa. Bon ngai pona ba o ba mona nga na etando ike ba yeba parcours na ngai te il faut ba yeba ke ndeko edmo izu bazali journaliste d'abord. J'ai au moins plus de 12 ans d'expérience dans la profession Oyo, dans la presse écrite, dans la radio, télévision, et lelo nazali na presse en ligne. Donc médias en ligne, nazali ko évoluer na objectifinfo.cd ou nazali bongo médias en ligne. Je suis comme coordonnateur là-bas. C'est moi qui coordonne rédaction,
et puis na ba activité mususu etali objectif info. Au-delà de ça, naza pe analyste politique. Voilà, na casquette wanande aussi liko yambanga ilelo. Edmo Izuba avant to kotana ba autorité mboka. Ba te bele ba constater que ndeko Edmo vraiment bi comment na yo pe ezalaka trop plus ko attaquer ba konzi. Soko lalo lamuki mokonzi boye ndenge boye obeti fimbo. Soko lalo lamuki boye ezana ba tweet. Eza surtout réseaux sociaux soki yo pena o niati mokonzi mo eza likambo ya solo eza lukuta il faut ngisa mokili. Pour nani bongo vraiment est-ce que c'est ça le journalisme ndenge ba yimboka pe balobaka mais né na français balobaka vraiment mona motabi mais ces journalistes vraiment c'est quoi ça? Merci beaucoup. Et la question moko ya motuya, pourquoi la benga ya motuya parce que bato misusu pe ba comprendre rater ba lobby mais ndeko Edmo Izuba pourquoi kaka à chaque fois ba interpeller kaye akenda kana parquet et tout ça. Non, ndeko na ngai biso to adopter lignée na biso o ezali bongo la défense des valeurs. To adopter lignée, il y a qu'à défendre ma valeur, il y a qu'à défendre la démocratie, il y a qu'à défendre l'état de droit, il y a qu'à défendre le droit de l'homme. Alors, ceux qui siko tozo peuple et ça là face na anti valeur, o esengi photo combattre ngo. To continuer à combattre. Donc biso lelo toza na pato ba renseigner biso ba benga ngo ba source d'information. Ceux qui ont eu information, ont eu temps, il y a qu'à confronter yango na ba source mususu to monique. Il y a quand même quelque chose qui ne va pas, de redénoncer. Donc, nous ne sommes pas là seulement comme des journalistes contre-rendistes. Les journalistes sont recouvrir l'audience dans le cabinet politique. Tous les journalistes sont dans un événement pour recouvrir. Non. Nous, des fois, on est là pour des sujets de peu importance, mais à nos yeux, c'est un sujet moraux à grande importance. Ceux qui grognent, par exemple, dans le ministère ou dans l'entreprise moraux quelconque, nous saurons à partir de la source de biso, il y a des kamboni nizanakati. Alors, maintenant, l'autorité moussoussou sera dénoncée bango. Ou a que facilité zali, il y a ko benga justice parce que ya yebani na magistrat parce que yé justice eza na maboko na bango akosala nini akobenga justice et puis au mona ba yeli olanda ko batie au maboko. Alors biso to considérer ngo le eza ba intimidation. Pourquoi? Parce que musala to sala nde ko mema lumière na kati ya population nde ko sala ke peuple akoka ko accéder na moi développement parce qu'il faut battre ba comme ça culture ya ko yi bambongo ya kotika ya kotika moyibi. Donc batu faut pas abandonner ba anti valeur aux bongo corruption na ba détournement ya mbongo ya l'état pe ba ko bongo ko adopter ba valeur aux ali bongo ko aider population à développer na moi coin oyo esika zali. Donc nous, nous considérons le rôle de l'intimidation. Voilà pourquoi mon araké, malgré le fait que bah, convoquer Kabiso na parquet, malgré le fait que bah, finga Kabiso na ba réseaux sociaux, bisopé to koti kate, to continuer kaka. Moi na mboka di mo izuba to koti na actualité, mon konzamboka garant de la nation Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a outi to nommé premier ministre yo attend que Mopandi sango ya solo et puis aux alliés analystes politiques, aux alliés journalistes d'investigation, au moni comme il y a des lecture nini au sali sur choix ya Mokonzi Mboka garant de la nation. Merci beaucoup. Mokonzi Mboka a outi qu'on nommé fraîchement Sama Lukonde Jean-Michel Oyazalaï Bongo, ancien ministre ya sport et loisirs dans notre pays.
a démissionné à Ndeko Kabila, puis a comment na proche ya Etienne Tshisekedi à un moment parce que il faut rappeler que Sama Lukonde azali membre ya parti politique à quoi Avenir du Congo, ezali président, ezali parti politique il y a président Dani Banza. Ba comme proche ya Félix Tshisekedi, pe lelo choix ya Mokonzi est tombé parmi Batu Oyo va faire partir l'entourage politique naïe. Donc, ils ont pouvoir discrétionnaire naïe, donc on reproche un peu leur moroté, mais tout ce que nous allons demander par rapport à Chorana, c'est que Yé a travaillé différemment dans le Premier ministre au Azalaki. Parce que tout le monde a dit Mokondi a tika qui va plainte moi mingi, na masolo eleki, Mokondi a lobby a subi une humiliation, l'ordonnance Moussou Mokondi Azalaki respecté tardivement. Babylone Moussou Zaki nango posa kosala notamment ba réforme sur le plan institutionnel, ba réforme sur le plan judiciaire, ba réforme sur le plan politique électoral et ça l'a quitté. Mais ndeko okomi kolobi bien lelo po nde na yebeli na ba pression nango boy po selon ba nungu selon ba investigation pe to sali que choix ya Mokonzi ezalaki liboso Moïse Katumbi Chapwe. Mais batelemela comme Moïse Katumbi Chapwe aboyi ke yimo ka premier ministre a yel ba yeke acha mutu ba proche ya Fachi batelemeli Fachi ba bitete to linka ka yomo ko Moïse Katumbi so pesi biso kombo to boyi to moni Mokonzi pe atina ba délégation na ye ba ke ko sura na Moïse Katumbi eza ndenge nini mbala moko ba kombo ebele zaki proposer. Mais tu as une source informe que Sama Lukonde Azali choix de Moïse Katumbi. Est-ce que il y a solo tu as solo tu ngala boy ko confirmer yango parce que nayebi que Moïse Katumbi bakabona kala na Sama pour Sama zaka na G7 kala bakabona kala nde ndakendaka pa ya Fachi Beton mais sikoyo Moïse. Est-ce qu'il y a solo Tolokuta? Non, il faut d'abord rappeler que Mokonzi Mboka n'a pas source d'information biso zanango alinga ki ye moko atia Moïse Katumbi na etonga wana ya primature. Oh, il y a solo il y a solo wana ba source na biso confirmé. Ça veut dire que Moïse Katumbi azala ki choix privé et personnel. Il y a Mokonzi Mboka. Alors, Yemoko a comprendre pourquoi est-ce qu'on s'acharnait seulement sur son nom. Yé a se montré un peu plus large. Il y a Tika, ensemble pour le changement, vous allez bon parti ensemble pour la République, et Koka, qu'on valide soit Yé, soit une autre personne. Mais insistance wana, na komboka kaya Katumbi. Nde sali kubanga isali nzoto malili ndenge tolobaka. Alobi comment batu oyo bako persister ba signer la kombo nanga c'est que il y a anguille sous roche. Ndenge na politique balobaka il y a un agenda caché en dehors de mon nom. Pe atali si mazongi moto. Alobi dans le passé Mokonzi Mboka sikoyo a respectera ba corté Mokonzi Mboka sikoyo adamaki adamé pe azo continuer ko damé ba partenaire nae notamment partenaire nae politique ya moto basaki alliance sambale bosso ezali Joseph Kabila adamé pe sikoyo to remona à travers procès Vital Kamerhe adamé donc lelo a commis président moro libre fongo libre porte accueilli pas ba partenaire nae ya sika. Payé moko alingi pour avoir épaisseur politique, il fallait qu'il bemba zala Katumbi zala ba benga ba nouveaux alliés. Azui Bahati pour remplacer la donne kivusienne. Avant d'ici bango tout autour. Abandis ko koluka yé moko ndenge nini ako répartir. Tangu ba silisi consultation a meki ko yamba bango ba pesi ndenge lo ba cahier de charge na bango. Ba pesi pe Mokonzi ndingi sa balobi ndenge zali awa po makambo etala mamalamu il faut alors coalition sika et salami pe omoni Mokonzi alobi
ba o etali ba fonction to ba poste régalien ba ministère ya légitimité ye moko muta ko gérer yango pouvoir discrétionnaire na ye moko ko gérer yango. Ozo comprendre wana Moïse Katumbi na Bemba bazongi sima batikeli ye choix ya premier ministre batikeli choix na ba ministère régalien nyonso. Alors sikoyo tango ye a ko insister autour ya kombo ya Katumbi pe Katumbi ye moko alingi ete ensemble ye moko eko kopona et sali le rôle à moi ko bangisa bato ba koloba ete soit Anguille sous roche ezali soit agenda politique caché moko qui ne dit pas son nom ezana sima lango. Et puis sikoyo bato ba ko bebisa ba ko sali bato moni réseaux sociaux lelo to éviter qui donne les vraies informations. Mais du moins tous ça les journalistes oyo bazali ba pesaka information parce que les réseaux sociaux sont vastes. Et alors là peuple moko bozui bo sundoli boye a évité à quel sens se vouer. Si on a quatre réseaux sociaux, il y a ce qu'on appelle les médias sociaux. Les médias au bazar na quatre réseaux sociaux, il faut batu balandara. Balandara ba commentaire libre ya batouté. Ba kozala désorienté na ba information. Tala ndenge batu bakoloba. Eh Katumbi aboyi kozwa poste wana apesi yango Sama Lukonde. Pourtant un yo moko rappela ngwa Sama Lukonde yena président na Dani Banda ya Ako ba longwaka G7 depuis 2017. Voilà. Baki na bango pa ya chichi. Mais mon amboka na kata ote mais otomoni ye moko Moïse Katumbi a tweeté kutu. Voilà. Pour nous féliciter. Voilà. Sama Lukonde ke de kasa la musala kitoko bona donc c'est que mutuna ye kakao. Non, ça dit que to comme place sur la paix. Comment on note ndeko? Omoni le côté dans la vérité moko boye et ya rapide. Si ko eloko etufango ezara vérité. Vous comprendre? Si ko vérité ezali o biso to koloba, vérité za ba information to yebi o to zora na source sûre. Oto yebi ba tractation ndenge bandaki ndenge continuaki pe na minute oyo ndenge sukeli omoni tant to komi dimanche ba média mususu ko lobi non Katumbi ozonga na Kinshasa ba négociation zo continuer pourtant biso bato to za ba information vrai to yebi ke ba négociation c'est silaki nango mokonzi mboka sa signé ki ordonnance oyo kala donc kombo ya Sama Lukonde tangami depuis samedi ti nomination na ye yango bato ba lo bakuti za nango surprise isusu te. Ça veut dire quoi? Tango bango balongwe na G7 bakei bazalaki lisusu politiquement proche ya Katumbi te. Et puis ba pion bato ba yebi information yebi que bato oyo Katumbi azalaki déjà ko proposer na ensemble, il y avait pas le nom de Sama Lukonde. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Pour moi que le côté zalaka rapide, vérité yaka et ko effacer yango nyonso. Tango ba noma qui est DG à Jekamine. Bon. Yo yoka kinde ko Sama Lukonde ko remercier président Moïse Katumbi pona ye mutatindi comment na alors comment les loka tango ba repesa ye primature et tonga wa monene batu ba loba ke ezali Katumbi ye moko mukolo poste asali point de presse. Atiki ko loba quelque part ou bien ko remercier ata Moïse Katumbi te. Bon, siko pona Twitter pour la tweet ya Moïse Katumbi ndeko porter préjudice bato ba loba ke ezali choix na ye te ndeko bato balingi kaka ba salir Moïse Katumbi. Oh non, ça veut dire qu'il y avait un plan, il y avait un agenda autour de ce nom-là. Ezala ki pambate oyo koma ki choix personnel et privé. Yo za muntu masolo ozo komona yo za journaliste munene siko Moïse Katumbi silence na ye. Est-ce que ça m'a bêté? Te Moïse a dans silence te. Moïse a dans silence te. Moïse non non. Ça dit que dans la vie quand on est honnête hein. Bon. Et là makamususu au sala ba comprendre comprendre surtout ba oyo ba mesana na ko sala ba nyoka nyoka. Yo soza honnête otikali kaka na nzela na wana eza honnêteté nde guider ba msuso bazaka malhonnête ba yebi pe na nzela ba kotela ba bimisa mitu na bango. Donc pour moi
Moïse Katumbi aza parmi les acteurs politiques oyo bazali honnête vis-à-vis na ligne politique oyo baza ko adopter. Moïse Katumbi alobi ako soutenir mokonzi ya mboka. Tango azongi na exil politique na ye, alobi asali tala meeting monene na Lubumbashi. Ako soutenir mokonzi ya mboka et puis alobi pouvoir oyo eza le roi mutuka. Eza na volant moko. Siko volant moko bako simba yango batumi balete. Donc il avait déjà prophétisé. Il avait déjà tracé une ligne. Donc tu Moïse Katumbi. Amoni que deux personnes bazo ouele la volant moko. Ye moya ezate. Tango amoni volant tikali po mutu moko. Nde aye opesa makanisi. Aye a partager nande konaye Félix Tshisekedi mokonzi ya mboka biso lelo apesi ye ba idée. Tango pa bimi alobi nakoloba kaka ti ba idée nanga o na pesi kokokisama. Yo so yoka Moïse Katumbi alobi makambo basola ye na Félix ba ekutani soki 3 fois. Oso yoka lobango aloba yango te parce que il estime que mokonzi ya mboka a encore beaucoup à faire. Makambo na ye o alobi azozele kokisama. Et jour o mokonzi ya kokisama tout honnête qu'il est, homme honnête qu'il est, a relekana etandoluke pour le bas voilà, tu espérais qu'il n'a boy, tu continue na boy. Changement biso tozozela sur le plan politique yangoyo. Parce qu'il faut tenir compte que Moïse Katumbi, c'est un acteur majeur sur le plan politique. Bah acteur, il y a société pe ba yaki, ba pesa ki, ba opinion na bango, ba o pe batali économie, ba o pe batali marambo guerre, ba expert électoraux, ba yaki pe ba pesi makanisi na bango pa mokonzi ya mboka. Donc toza siko na processus wana. Vous comprenez? Processus na no silité. Oh, ba to ba beta maboko te. Processus, il faut ekendeti na ba réforme. Il y a un plan au mokonzi ya mboka tracé, au lelo yango nde faut guider. Non, ndeko na ngai, bato ba kobeta maboko ba kumisa, ba fêter pour ba nommer, pour ba tie ndeko na biso mboso code ya na nini, pour tozozela mutu asena ya te. Bato faut ba sepela, tant ba romona changement salami sur le plan ba réforme, changement salami sur le plan ya panier de la ménagère, changement salami sur le plan économique, puis sur le plan ya est. Bitumba isili to moni pe ba partenaire mokonzi ya pesa ki biso alobaki ke ba koyela biso mbongo ebele ba ko bongisa mboka ba américain to moni bango pe ba ye to moni pe ba allemand ba lobi ba ko bongisa courant ya inga ba ko tia inga ya monene to moni pe ba o ba lobaki ba koya ba tie pont route rail ba tie yango na banana ba o pe ba lobi ba ko tonga ba ko relier mboka mobimba na rail ba ye to kozela bango siko nde na Èvre. On a déjà fait d'annonce, ils sont libres de le faire. Ça la marketing na bango peut-être pour na ko matisa moi crédibilité na bango na opinion, mais et loko motuya aux population ezozela eza ko mona makambo wana nyonso esala mape ba mona yango na miso parce que na période ndeko Kabila on en a vu de toutes les couleurs pendant 18 ans. Ba annonce ni ya makasi sala mate. La kabiso ba TGV, la kabiso mboke ko bonga 100% sûr, baloba que changement de modernité soki ya nini ba benga nini révolution de la modernité na ebité concept ngo utaka wapi ba ngamba moko révolution et 5 chantiers siko et embrouiller peuple et comme siko discours exact et comme il 100% raïs to routine étape wana to longo to boy siko makambo 100% raïs to boy makambo jalelo o mokonzi mo hotel mela to lingi siko changement ya solo le roi lobaki a subi wa humiliation ebele population a limbisie siko a humiliation eza sous-souté yo moko za la justice yo moko za na primature yo moko za na parlement bongi samboka peut-être pe yo moko zo sous seni o mona nde bato batikeli yo terrain vide ba partenaire tout balali aux gens partenaires à Sika travailler na bango pour bongisa mboka. Excusez aux sous-souté. 2023 p c'est dans 2 ans. Merci moi mboka comme 2023 dans 2 ans est-ce que l'élection aux ala vraiment mon mboka dimo. Tes élections faut ça là. Ba corona mbongo za tena ni mtope mbongo on a teke covid mi ambri pe so ba ke élection ça. Tant otali constitution moni place moko ba komi covid. La carte constitution au moni place moko ba komi covid. Corona. Non. Constitution ezali pour na co-régulariser normes politiques ya mboka. Ezali loi auto bengaka boussole
oyo egidaka politique ya mboka ezo tenir compte ya circonstances moko te eza impératif soki bokomi boye bosali boye soki bokomi boye bosali boye soki tokomi boye toboyi ba interprétation erronée où le président reste en fonction jusqu'à non ba interprétation wana tolingi yango te 2023 mokonzi ya mboka je le connais très respectueux na ba texte ya mboka ezali mwana oyo te awuti na opposition amoni pasi likolo ya 2 ans au Kabila yiba biso pour n'avoir pas organisé les élections batu bakufa makile tanga na mboko oyo je ne pense pas à kondima schéma wana. Je sais que besoin Rosa Lango pas UDPS mais yé en tant que chef de l'État garant du bon fonctionnement non seulement des institutions mais aussi garant du bon fonctionnement des institutions à Rondimate garant bon fonctionnement ya ba loi ya mboka ondimate que ba loi oyo aza censé ya ko respecter ezala violé par yemoko o abengaka numéro 1 ya mboka. Donc lelo to azu ba partenaire morobo sur le plan démocratique baza très avancé. Toza na Union européenne, toza na ba américain. D'ailleurs kutu démocrate moko auti ko accéder na États-Unis kuna comme na Joe Biden. Donc ça veut dire que moindre erreur mokonzi mboka o risquer de perdre ba partenaire na nyoso o balingi batia e mwa maboko po le tomo mboka po mboka ekende liboso. Merci mwana mboka Edimo Izuba atoza otamingi te opozala makambo ebele po yo oza partenaire ba chaîne ebele ya mindele ya libanda mboka po fo benga mutu opesi makambo opesi matière kasi lisolo moko te uti koyoka pe biso patake ba journaliste d'investigation. Kuna il y a quelques journalistes qui na niveau ya katanga ko défendre le gouverneur moko pour la gouvernance na ye comme guerre ngana sala boy ngana tongi ba route de koleka katumbi ndinga zala kiawa est-ce que yoka yango te po yo so yoka yango o pesa makambo. Non, problème est simple. Ba gouverneur rebelle bazo banga. Oh, wa banga ni vent oyo ezo salama na Kinshasa et comme la province. Comment yo gouverneur au sali des antobo ito sali na yo. Mais ozo bimisa yango on dirait to komi na fin ya kenkena na yo. Papa si yo mandat 5 ozo banga nini. Parce que politique est changé. Comme homme honnête soit na poto, il faut féliciter bato poto. Na poto ce qui politique est changé. Bato ba démissionnaka ba moni ke muto aza mutu na biso te ngai nazali 100 ya pe perdre mais siko ndenge politique est changé il faut pas la tikala au risque ya ko subir humiliation omoni ndeko mabunda ndenga subir humiliation omoni ndeko ilunga ndenga subir humiliation tambo mwamba moni na yatali abwaki a démissionné. Mais est-ce que bande connaître ba kiabula wana ata yo monde wana ngai. Donc yo za pe perdre. On dit que donne politique même la configuration au niveau assemblée provinciale est changé. O ezali émanation na yo. Aujourd'hui les pour démissionner. Au moni président ba otoko Isaka Shoba. Yé pa kanisa ki président assemblée provinciale ya Okatanga. Yé pendenge moko. Te na kolongo te. Kolongo papa politique est changé. Ozo ozela nini? Oh na kolongo. OK, bon yata émotion. Pa bore koi ayepe wana kokanisa ke aura to akoi. Donc vent wana bandi dans l'assemblée provinciale qui a boula kanisa te que yé a ko résister. Et puis moi on a comprendre ce qui moutou vraiment ayé na gouvernorat ou bien a eu poste moroboé sur le plan politique public. Vous comprendre. So yé vraiment la boula au travailler comme un homme d'état. Okolinga ko s'accrocher nango pona nini. Parce que un homme d'état à ça la selon ba limite na ye na ko boire que la moi ba fleur na ndeko Katumbi tant monaki que ça ne va pas a démissionné qui et ça par exemple ya ba homme d'état tous en mboka ndeko Kamere tant monaki que ça ne va pas a démissionné qui pourquoi kozelo comme ti au subir humiliation nyonso et commis au telemi boye oyebi que oza pe perdre deux la chance ba on une chance à souka donc Morondi kanisa pengaye talaka omoni donc omoni biloko ezo sala masiko na okatanga yangwana
ça dit mokonzi na sali pe bien mokonzi tala koto goute zaka boye na bongi saka na komi boye donc ayo kelo mawa a débauché yo o longwa na pe perdre quota na nini non je pense que Kiaboula a manqué le courage tant au bateau va traverser il a manqué le courage à traverser ce qu'il les lois à traverser était sur le plan politique il ne mérite plus sur le plan politique il ne mérite plus. S'il n'est pas dans l'union sacrée, il y a au diriger province, il y a au Katanga. Donc il faut tika bato union sacrée, le rôle à bandi na ba institution nationale, va continuer na ba institution provinciale. Donc ça va de soi. Ndeko, ça va ba printemps ou bien perestroïka congolaise. Il y a modèle, il y a Congo. Ozo comment moi printemps arabe ndenge bandaki. Et bandi na Tunisie, et côté Égypte, et côté donc batou ya province, ba gouverneur, ba assemblée provinciale, ba kandidaté que bangonde baza épargné na marambo et ko dindisa bango la mai ba o baza encourager ba kota na union sacrée, ba o bazangi courage wana ba démissionner. Dio ya Argentine ngobila mbaka na facho zo mona ngondenge ni po apparemment on Argentine a comme ba problème na famille politique na été pour Gentini Dindi wana pe ben photo zwaki Gentini Dindi a ABC a Dindi na union sacrée dans Koti déjà Koti Masolo do Koti pena Gentini a Koti Masolo confirmer pena Gentini a Koti Masolo ba information à solo biso au pesara Gentini a Koti Masolo lobi mokonza moro bazami balete yango monaki ye ayaki na na nini na jour prestation serment ba juge ezala qui pourtant mot d'ordre ezala qui que ba koka ba Gentini ba koka se présenter kunate PPRD FCC mais il y a l'obité ngai premier citoyen à ville à Kinshasa mokondi azali kuna na zu invitation na zu lokasa na ngai na kokendete pour la nini akei pe ayebisi mokondi mboka lobi non protéger ngai alors siko yo ba Gentini za PPRD mais est-ce que mikolo ba activité PPRD ezali au moni longa Gentini kuna non à comprendre les jeux, à comprendre que Masolo est changé, il peut faire changer. Oh. Oui, mais oui. Bah courageux toujours le grand bangwana. Parce que yo, oh batamara, oh non, j'ai fait ceci, non. Et puis même des Gentini n'enga zawana, aïe baké, s'il n'a pas bien travaillé, à Okweya. Pour union sacrée, ezali te ko bomba ba miyibi. Non. Union sacrée, ça veut dire que union sacrée ils allaient chemin moro tracé sur l'état de droit ndenge mokonza lobby na sur les réformes soki yo yibi ndenge omoni bandeko na biso IGF bako sala ba enquête na bango bako analysera gestion ya ndeko tel soki yo yibi okwei pe ba fait ali ezo lakisa ko yibi okwei kokweya wana zanine justice mbala moro ezali te ke okwei otikali okomi koleka be mission pour na koloba te mutabundi sangana non so okwei justice ndeko tambo mwamba kwei justice ekozela ye justice ekozela ye apesi ba justification mais kokite wana ozoloba na média kende koloba siko justification na devant ba juge o abengisi yo donc lelo toza siko na système wana okwei karaté mais enquête à IGF et analyser yo ezalo rola au monde sur lingo kota pa ba konti ba tsaka eloko moko boye ezo détecter ba champ magnétique oza na nzoto na yo donc lelo baromètre il y a taux indicateur il y a corruption et tout ça ezo sala na IGF soki IGF a enquêté gestion malamu ba betelio maboko mais bandeko pa IGF attention bo sala mo sala na ndenge lolenge bani toyebi ke ba plainte ezali moi mingi parce que bato o bozo bundisa bazali belé bazali bloc baza organisé baza solidaire mais bo sala keba pour moindre erreur to dénoncer bino moindre corruption peut kuna to dénoncer voilà moi la mboka to komi na suka to si ça vraiment na yo na aussi ça dossier au sans pourtant tout nom ba Congo central le Congo central ba Congo ebele ezala ba politique balinga tout matu bwana te yo za muta vérité yo bomba na ote yo le rambonga motu te yango mona yambio nga so na moni journaliste za muta bikukulu bimpierre no ya malanga yote mais tant to sololi na boyo na yambio boye maman atera makala na kisensu azu matière bien nzuka ne polition mboka za ne boye à comprendre
aux en terre refléter motuté na 2 minutes au ko résumer les bisoni fonctionnement ya Congo central et puis to chiter na ambassade oyo oyo ninga na makasi omoni image ya Congo central eza image ya makambo ebanda osala na Kinshasa politique ya pourrissement pour la repousser mutu na échec na ebisi awa ba décision ebele ya mokonzi mboka ezaki respecté te ni par Ilunga Ilukamba, il y avait même certains ministres bazo boya ko s'exécuter na ordonnance à mokonzi ndenge morona Congo central. Congo central, il y avait un gouverneur et il y avait organe de prise de décision à Makassi Moussousou Wabengi assemblée provinciale. Pendant 2 ans province tâtonnée. Parce que il y avait un roi télé avant de l'assemblée provinciale comme on a Matoussi là, Anatole. Yé azalaki na lignée politique na ya FCC. Bato FCC bazali ko téléguidé. Koto pe atou aza parmi ba gouverneurs courageux. Bon. Net ba Gentini ko se décider face au mal parce que ba o ba kimi pe perdre ba kimi FCC, ba kimi ma BO ezalaki na kati. Bon. Ba moni ki y a trop de mal. Ba kimi ba zui distance. Siko atou aza parmi ba gouverneurs à Liboso bazora déjà distance na FCC. Bon. Vous comprendre. Alors, si koyo kandawana ba yo kitsango l'assemblée provinciale. Motion té. Bon. Interpellation té. Bon. Ba projet nyon se kota na assemblée Anatole Matoussi là avant de la yango. Si koyo oyebisanga nini que population ya bongo aza uni, population bongo a quoi avancer non. À quoi avancer? Yango moni pendant 2 ans au Congo central et tambolité. Ba makambu nyon se gros sala makoro ba réforme ba nini et salamité. D'où sikoyo nako benda atu matubwa na matoi. Parce que tozala ki kuna tango il fallait ki ba signer ba accord pour na makambo terrain. Musala ezali makasi na Congo central. Banzela ezalité mai ezalité. Population akolela. Il faut tenir compte nango po yépé makambo changer ayeba ke na temps o ezali soki ba projet à malonga ezalité o population akomona ke moi misala il faut salama et kozala pasi akoka ko convaincre ba député provinciaux na assemblée motion ekoya wana lisusu yozala makambo blocage te parce que actuellement azali na sage moro pas azali na assemblée provinciale honorable Jean-Claude Vouemba o bato ba yebi azali ko sungaye donc au monique soki makambo donc basala il aura moins union sacrée na bango soki makambo ezali de manière organisée makambo zo salama na bateau bazali na intérêt ya ko bongisa mboka bomona ke makambo koleka bien mais soki mutu moko zo na ba agenda politique caché on a dénoncé na début na début émission makambo ko marché te et puis victime n'a insisté victime et Rosalaka maman ndunda wana petit peuple voilà. Merci to komina suka na pesi ba kinonyo so mbote ba diaspora boti ko matianga lingo yamba boy Edimo Izuba c'est un grand journaliste oyo ben mon PPACK en tout cas merci beaucoup on a habité mot de la fin par rapport à Indou Salelo le mot de la fin il faut batbaye que intérêt supérieur il y a peuple nda il faut guider mboka oyo ko zala jamais guider na ba humeur ya ba parti politique pe ya ba individu to boyi yango mokonzi mboka zui bokonzi na ye lelo azali ko nommer batu na ye azali ko nommer bientôt ba ministre ba robima totika bijalelo oyo ko sala ke mokonzi mboka excusez-moi mokonzi mboka azala désorienté na eloko oyo alinga sala to lobite ke mboka ko bonka kaka na Félix mais Félix akoko ye apesi nzela ndoko ndeko Kabila yaki asali o sala bien kabimi na petite fenêtre mais to lingete ndeko Félix asala o amoni ko sala abima na porte munene pe makambu et sala mandenge démocratie a solo ezali mama ndembi to na diaspora ba ko benga yo ko encourager na musolo sala ya pasi ba ko benga na ba numéro nini parce que ba posa na bino magabo ki ma ba téléphone te to ki ma téléphone te
Sauf que le rôle à tous les médias en ligne. Et ça a mon téléphone est sonné et 4 connexions. Mon téléphone a mis comme Ah, ok. Donc, numéro d'engagement est 081. Donc, plus 243 81 24 24 260. Plus 243 81 24 24 260. Au Bengi, au Koyamba, Yemoko, Edmo Izuba. Moi, entretien, on a Peggy, ça va. Non, Indou César, Moni, Peggy, Marambango, et autres, Loba, Moussala, Batiki Lango, journaliste, Moussala, pour mouton noir, Bakisami Mouamingi, Batunio, ça va s'improviser, journaliste, et tout, et sous-souté, Moussala, tu es bique, Bisso, tu as dit dans le quota français, il y a l'ifalancé, Bino, Bozagi, dans le quota, il y a Lingala. Tout ça, Moussala, Oyo, ils allaient les loter au Batbarolobake. Oh non, Peggy Chassa, non. On a senti que Indou, c'est Mati Mouamouké pour la responsabilité. Non, on a des gens, non, on a des caméras, non, on a des lumières qui tournent Marassi. Merci beaucoup. Tout le monde Mbalasima. Ezakwena to Lukilabino Peter Chani pour y avoir dossier Benezali. Baïbi singa ke ezana ba politicien mo balesi mbongo. Peter Chani nazo lukayo. Okokima ngai te naza ko lukayo oliaki mbongo ya batu mo hotel olega na tige olega na indusa o expliquer to boy ba français belé même so mitibe ba français belé on a indusa o ba vérité. Na o ya yebi numéro Peter Chani azo ya mbanga na téléphone te so kaza na kina lukia zate. Nebite za wapi? Est-ce que Lubumbashi to ake wapi? Peter Chani oza wapi na nebiso naza ko lukayo. Ba Congo ba na posa na yo. S'il vous plaît, abonnez-vous.